Eh aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Bakonzi botala nana kati 1 à 13h mais balongo la batterie balobi manjo continue français. Oh yango pena 14h balongo la batterie awa papa mu kila ko mu tukate biko batobelo tambo na oyo leta yemo kwa pesi soki balongoli boko tinda ba lettre na hiérarchie muta kwa boya ngwa azalaki te tozali komprendre ti 21 na longola vile Kinshasa mais leta yemo kote mipepo longoli oko sinali ba hiérarchie ya société moyenga tokana tambola tu moyi ekozala te mais lete yango towana ngo parce que mikanda ezali Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Kita na moto na ngai. Kita. Nabi kita na moto na nga. Nabi kita na moto na nga. Nabi kita na moto na nga. Naza nzela te. Kita na moto na nga. Kita na moto. Nabi bena ka sema ka nga. Webi sa information onga na salia. Bi wo mona batonde. Kita na moto na nga. Naza nzela te. Naza nzela. Bena ka sema ko zongo. Atali bino nini, atali bino nini. Ena bala botala ndabete, bino bala botala. Aïda ko atali oh papa. Oh. Boye ba policier, soki biso tozi pouvoir. Boko za policier ko na voiture na emutuka na ye, policier ko na ndaku na ya zomba. OK, tikfai. Boko souffrir ne bon. Mema ba moto bato VPM intérieur taba ilema na bango wana bakoma ba chauffeur ba moto mususu yo wana ba utoka mbongo yo wana mususu abimi. Ici nous sommes à Kitambo magasin. Au lieu de réguler la circulation bango baza wana ba traque ba motard. Voilà. Ce qui se passe à Kitambo magasin, c'est plus c'est très triste en tout cas. Personne n'est là pour ouvrir la route. Mais tous ils sont là, c'est vraiment la montard, il y a tout. Bobo to la policier pouvoir, policier kangi mutu na balabala. Mais général a bengi na téléphone. Mais respect mon général. Ouais, ou quoi? Ou du peigne? Abino, je suis vers Pongabia, tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, maman, on a ta monnaie. Ok, c'est bon. Mais tu sais que ma femme, sa petite sœur, celle-là, c'est sa fille, non? C'est sa fille aînée. Essaye d'apprécier. D'abord, yo, est-ce que ma grade, osa ce qu'on a grade? Moi, j'ai casca Gabino, tina, ça, c'est quoi, kaka, lietina, ok. Okozo numéro, n'a pas na itang bagrade des obima, ou sanga, je veux savoir. Ok? Soko bengi otigangai.
Policier a téléphone. Policier a téléphone. Combien? 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 Policier a téléphone. Azangu wapi? Inspiré au quartier document Okoeba na édition. Okoeba moni document na oyo kanyono. Okoeba. Okoeba. Quartier document na Okoeba. Akofuta document na. Okofuta document na. Sala Bagé. Okofuta document na. Okofuta document na. Okofuta document na yo. Akofuta document na rien. La okoboma. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeye. Kasongo mbona. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Moi j'ai un mental d'acier comme un warrior. Ils sont là-bas, on est trop high. À Bomeda, ils arriveront pas. Naloba ina bino likambo police. C'est la honte. Soki tozokuta police eza na tumwa bandako babeti na manzanza, c'est la honte. Mbongo ezozanga na mboka oyo pour que na chaque district, chaque quartier toko kosala ta ba souci to batongi ya matériaux durables ezate. Les gens vont voler de l'argent. Ba priorité toi na ngote. Donc police faut zananda kulokwa oyo. O toi na gombe. Bolojo. Mwekasa. Momoni photo wana. O toi na gombe. O toi na gombe kota botu. Est-ce que toko zanelo ko modèle wana? Donc si ba konzi ba le kaka, si ba tene so le kaka pour ça. Donc pour ba tonga ka keloko moko, c'est un problème. Bon, mais non, c'est-à-dire na éviter, biloko amiki ba bazana ma quantité. Mais biloko akoyiba les gens développent des stratégies, ba côté lango cours, bazo étudier, bazo ça la même appel na baninga na bango. Je suis bloqué, est-ce que tu peux m'aider ici? Mais pour na mboka, nazo bisabino likamba banzela, ya pam, ezate. Wenza Gambela à l'époque tant babuki Éthiopie balobaki ba sala Wenza Gambela. Ba sala Wenzete. Et ça a venu Éthiopie, il faut continuer. Est-ce qu'on réfléchit sur ça? Rompwenga bana état ouezali lelo. Tozalaka 2 millions. Na souk ça na réflexion na pe ça mandeko baloba souk avant de terminer. Tozalaka 2 millions mundela zokene. Mundela zokene na yatiki biso 2 millions à peu na Kinshasa. Tozalaka na zando monene zaka mokote. Lelo tokomi 20 millions. Toaka na zando monene moko. Tozo réfléchir te. Tozala mayele baloki biso to tozo monate. Tokomi 20 millions. Totikalika na wenza monene kama moko. Mondela tiki biso 2 millions de personnes. Hôpital général de référence ya monene mamaemu. Oya kitoko zeka oite. Siko tokomi 20 millions hôpital ngo zaka wana ka mamaemu. Oh lelo pe ba problème ezana na tongo ba benga nga yao. C'est quoi le problème? Donc bato ba komi ebele tozo tia makanicité. Mais tant bolibo pe sa ba poste bozo pe sa ba poste ngai so nazali président de la République. Monsieur. Monsieur. Eh, kala madame. Voilà, et vous êtes gagné.
bandeko makambo eza minene toyebisa bino toza koyeba te totia motu wapi tovandi kaka boye basango bandi kopanza na boyebi ke président de la république azalaki na réunion na union sucré na ye place président comportement ya bamembre ya gouvernement Samba Lukonde wana naza kotanga bakombo ozwi Vital Kamerhe ozwi niveau ya silence wana ezalaki vraiment inacceptable totali boye Vital Kamerhe azalaki te biso kutu tokanisaki ke moto avoyageaki ezalaki papa oh fuya ta mutaoza bana classe bino boyimbo toka ebodienia yesaka na pe amokonzi quelque part bakima onia bakima amoni bakimia Un chauffeur de transport a été brutalement interpellé par des roulages à Kinshasa. Pire encore, ces derniers, équipés d'outils de réparation, ont coupé l'électricité de son véhicule en pleine marche, paralysant la circulation, causant un embouteillage monstre. Et dans la vie, assez souvent, il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que le silence. C'est déplorable, ce que vous venez de suivre avec la police congolaise. C'est inadmissible. Sokoke na mboka nyonso ezali sérieux. Mboka o batu bavandaka, mboka o eza normal. Donc vous arrivez et loko ya liboso ezopeso lokumu ezali policier ozokutana na ye. Azo représenter image ya mboka na yo. Mais nous avons tendance koye ozomituna na zawapi. À un certain moment on se pose la question toza wapi. Toza kaka na police, toza na nini, nazo comprendre te. Nazo comprendre te oya biso police. Policier mo azo kota zo expliquer ndenge nini okofuta mbongo, mbongo ekokota na l'état te mais faut kota na poche na ye. Agent de l'ordre, yemo azo prêcher des ordres. À qui faire confiance? Batu bazo tambola na nzela des ministres, des généraux. Na sens contraire. Nzele zabwe batu baken nzela mosusu. On se pose la question. Est-ce que Mboka a dirigé Kinshasa Oyo? On va parler de l'inefficacité de l'État ou l'absence de l'État. Je ne comprends rien. Moutoulamto sa lelo ya lingi. Ba 207 ezotambola na ndenge nango, ba généraux na ndenge na bango, ba ambulance te, ils font ce qu'ils veulent. Mais...